Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour. Salut, bonjour, bonsoir. Bon dimanche. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir la grande famille. Andiko eko dépendre kaka na ngunga to na air beaucoup yamba vidéo na biso na banda kuna bino na ba poste téléviseur na bino. Voilà. Ezanga wa bino BBC Mpoi TV. Kota aimer partager. Ce qui est la liboso, s'abonner et que cela vraiment biso bien makasi. Voilà. Famille Libota Shalom, Shalom. Depuis Shalom, on est ensemble. Bah bonjour, bah bonsoir, bah bon dimanche. La Chine toujours. Voilà. La grande famille, j'ai quoi pour tout le monde, bébé, c'est nini les sous nous on doit dénoncer. Surtout bandaka ko dénoncer ba to mabe ba to étaler penza bango. Voilà. Famille Libota toza sans ignorer ya koloba que na belle vie télévision toza na film na biso ya sika oyo to bandaki yango hier na titre ya traumatisme. Je crois lobi na pourquoi après biso kota la film premier épisode na monaki na salaki moi analyse sur premier épisode oyo ezalaki bien déjà début à filmer ezalaki déjà kitoko makasi ozana on a vérifié on a talité tout la qui na combien de vues dans premier épisode. Voilà. Bon aimer pour partager la grande famille. Premier épisode yango tout la qui na famille Libota ino bongo tout la qui na 12K et 26 plutôt. Tout le monde qui a 26K. Oh, yangote, pardon. Oh, yangote. Premier épisode 26. Non, la grande famille. Non. 26, c'est ça, ok. Film et bandai qui, bon, peut-être samedi, batu belé, baza week-end, batu belé, peut-être babima qui, voilà. Tamsuba otalango lelo, espérant. Mais tout ça que ça peut être cet été. Il y a film écoute qui lobby samedi. Bon, je comprends parce que samedi est la journée mon copain batbaki babimaka, ba week-end peut-être na famille, tamsubaki ba fête et voilà. Mais espérons que non beaucoup à la film pour tout ces ça artistes ou encore tout ces ça star na biso. 26 ils ont vraiment manqué belle vie télévision, ils ont mérité nombre wana te à vie. Ya mais na bomoto nanga na comprendre que non samedi vraiment bato bazalaka occupé ya kolobaba peut-être bake fête bake par-ci par-là et kozongana kolemba espérant lelo bokuta la film biso pe to kolemba te kobetela bino c'était mais à vrai dire belle vie télévision et méritaka neti ba vie ya ba 26 te même ça bino toza bato mo boye ke no film e koti boye to la mukana tongo boye ta 40 ils ont magité. Famille Bota toza ebele. Bolongwa na distraction s'il vous plaît. Si vous voulez belle vie, tout soutenir star na biso na kota la film. Film oh ya traumatisme. So kota li bien oh tout premier épisode total ki lobby. Donc pour nanga déjà nazo tirer leçon ya koloba ke non. Dans la vie, il faut koyeba toujours kovanda na bato. On a été ko pesa ka batu pasi o traumatiser batu eza bien te monde alelo bandi ko ta sur les réseaux sociaux batu bazo traumatiser batu peut-être ne ba église ba pasteur bazo traumatiser ba nani ba nzabe tamusu ba ancien bazo traumatiser donc traumatisme on a bandi ko to zongo na ba nani ebele na ba voler ebele
mingi nga na koloba ke non vie sociale tango vandi na batu yeba kovanda yeba ko zala na vie donc yeba vie sociale ezala nde nini. Alors sans moins ça 26 vraiment belle vie télévision ont mérité en côté. Attendons voir sous pourquoi ba o penan ba si mi a kupate bo ke bo si ça pour rejoindre biso awa. Voilà. Lisolo na memela ki bino lelo je crois bomoni batumi bali wana. Et ça lisoni on a bijou la reine. To landana nous likambo oyo comme ça nazozongela bino. Ce qui suit la salle ya muka ba baye. Carrière de bijou sali a soutenu ka ko muka la pe. Na ba niveau bijou la reine azala kana ngo akora ko se rabaisser terre comme chose muka la belle vie. Jusqu'au bijou la reine sali ki muka la ya ofele ya ofesha. Et puis tiki na ma mère et bébiseli na musala et bébiseli na communauté. Avec la communauté ko ndima ile susté parce que choka ki communauté nyonso. Et ça ben je muso fingi au fingo ko so fingi si la mais toucher communauté nyonso. Et il sera banda celle ba clash wana a jouer principal na Belardier. A jouer à 5 ou 10 films na Belardier. Na sali musala makasi ko rabaisser muto okutu e muso soki azaki na bien mais lelobe anaki ba se kusaye azo jouer na ST. Moi je pensais que la maboke la plus sorcière ou la plus mauvaise c'est celle-là. Est-ce qu'on dit mamuto le quoi ya kari ba la sali mingi na maboke oké la baketo non combien na cheki na mais la quête place afin que les ceux qui si la salle ya moka tiena film na décevoir ba fan il va faire les ba lela na taba bijou la reine ba taxi ba même jusqu'au ba moni si là a juste bijou la reine tiena film au décevoir ba fan carrément sur a tié si la carrière ici quand comme na émission si la carrière pas moi il avait si là ba bailler carrément sur a tié si la carrière ici quand comme na émission si la carrière ande ko bolandi je crois bolandi. On a bijou la reine. Vous savez quoi? Oti que la biso temps, bopé sa biso temps pardon. Bopé sa biso temps. Il y a tout de nos sakabatolo quoi ba bijou. Na sepeli na eloko moko alobi ya koloba keno obandaki kosala ki atalaku ki mukala ya ofele. Ya ofele. C'est parce que bango moko ba bijou déjà ba bima pona koloba keno yena nani nakabasile. Qui va nous faire la volonté la bango. Mais quelque part il fallait mettre la belle vie ma beaucoup. Parce que bino boloba bobanaï koloba keno belle vie abanaï ko tindaye. Vous savez la grande famille bo aimer pour partager. Ngana otikate il faut na lobango na dénoncer parce que famille nani communauté bazaka ba ignore makambo ebele. Alors il faut to mettre la rango c'était. À chaque sortie médiatique il y a bijou la reine. Ba retomber banaye kozongela la belle vie ba retomber banaye kozongela ya koloba ye muto sotinda bijou la reine a futa belle nani bijou la reine pour ça nini afinga bato mais ce que zaki ngai ba communicateur ya ba kwiti lorsque na sali sortie médiatique boy na koloba koko sa bisote Koko sabi sauté parce que baba na ko futa yo mbongo. Po ba yebi déjà. Ben via ko bimate po na kwa ko se justifier. Bango baza batute ya kondima o bango balobi bijou na ka basele ya koloba ke non musala to bana ko sala ya ko finga batu. Ezaki a ofile. Bino na ngambu na bino boza batu moko te ya kondima eloko wana. Na ngambu na bino eza matière ya koloba ke. Bo mone bo réfléchir te. Na ngambu na bino eza matière ya ko telemela bango ya koloba boko sa biso te ba énergie nyonso ko bana obimisa na ba bana futa bino te sûrement ba na futa bino mais bo tala bo bimaka bozo réfléchir te bo yepe bo confirmer ngo ya koloba keno bijou la reine na munene na ye wana na ebele ya ane ya ba carrière na ye abane ko sala ki mukala ya ofele maintenant quelque part bondimi ke no belle via futa ka batu te ba ya ko fingile batu. La grande famille beau aimer beau partager. Alobi lisusu eloko moko alobi keno bijou a blessa communauté ebele. Ye abima pona ko finga mutu moko
mais abosani ke non tango afinga mutu moko wana bato ebele nde bazaki touché bato ebele wana eza banani eza communauté. Maintenant moi je me demande bato barefléchisaka yango nalobaka injustice eza sur les réseaux sociaux eza réflexion ya bien oyo alobi ya koloba ke non ya bandaki kobima mpona kofinga mutu moko mais bainsulte na ye bainjure na ye ebandaki kotouche communauté nyonso. Longola eloko eza na lipocho eza na liso na yo avant longola na yo ya moninga. C'est-à-dire bango ntango basaka basortie médiatique babimaka te mpona koya kofinga peut-être kaka belle vie bazo reconnaître ke no ntango bafingaka belle vie batouchaka mpe communauté nyonso tozo réfléchir soki bino boyebi ke non kobima na nga nazobima koya kofinga belle vie ekozala na bato ou encore communauté mpe bakozala touché na tika bulongoli ka lipochi na liso ya moninga ya bino bobosani ya bino bosani nini bobosani yango moni bandeko lorsque nga na bimaka na ye koyebisa bino bozala na distraction te. Donc bango ne baza wana bazwaki ka basele mpona bavideo kaka bamonaki ya linda mais soki otali soubassement soki okei na soubassement okomprendre makambo mosusu deza wana sikoyo pourquoi boboyi nani boboyi bijou balobi bijou bakoki otya ye pembeni te akoki koya te pembeni ya mama Loketo parce que soki aye pembeni ya mama Loketo carrière ya mama Loketo ekosala nini ekosila boyebi te déjà ke no carrière esesili boyebi te ke no carrière ya mama na bino esesili asa bambani na bino na ye boyeba bozoyeba te. Soki bobandaki kosala basortie médiatique ya bien ya réflexion oyo moko opesi ya koloba ke non bijou la reine abima mpona kofinga mutu moko mais abosana ke non etoucha communauté nyonso mais bino mpe bobimaka boya kofinga belle vie te mutu oyo bolia na ye mutu oyo bomela na ye komela kutu kolia na ye c'est trop dur mutu asunga bino nde mutu asunga mpenza bino yango bino baartiste bozwa mayele namoni na commentaire moko balobi ke non ndenge eza wana bakozwa ye te parce que bango déjà baza na mama Loketo akozwa ye te akozwa bijou la reine te parce que ye déjà aza na talaku na ye oyo eza mama Telesi no bokanisi mama Telesi akolinga kobima place wana na kiti na ye wana yaki ya talaku awabima te ya Sankara awabima te. Or soki bo réfléchir boke musika soki bobendi pe bijou babandi obeta yango na mama Telesi esa bino bien e matisa susu nani star na bino boyebi yango te bozwa ye mama Telesi alingi te yalingi ka place na ye azala ye moko soki si la sali yango ki atie na film ya décevant bafani e bafani ebele balela na babiju la reine bataxe mama ya biso siko bamoni si la azwi su biju la reine atie na film. Donc communauté ou encore bafani ezalaka kaka bon toloba communauté ntango bijou abandaki koya kofinga soi-disant makolo soso bafani babandaki kolela libumu ndikila bafani babandaki kolela mena na tuni me mutu wana ka basele oyo bozwi ye kutu abimisa na nzembo ya biya bafani balelaka te. C'est juste une question nazotuna eza juste question nazotuna yango bomonaka na loba na nga ke non nayaka juste ka koramener sansa kiboboto na kati ya bato
ou encore d'ailleurs qu'on répondre peut-être na babiloko o bazolo bawana. Kabasele ayembela pe mama loketo. Kabasele ndenge azawana ayembela ye banzembo. Oh peut-être ndenge balobi que non communauté ezala touché batu mususu pe balela. Mais ye wana pe bozu kabasele. Comme pour dire que non bozo travailler na poto poto. Batu balobi mama Teresa lingi na ye na kiti na ye wana ya Sankara alingi te. Boloba te que non, ceux qui peut-être bazui la reine derrière il y a sila et sila non. Et sila te. Et c'est sila kinde. Parce que obino bosalaka pona ye bosungaka ete. C'est comme mutu oyo parce que bijou la reine. Kabasele mutu asalaki nini bomoni ndenge bajouer na bijou. Place Kabasele akei basololi pona bijou. Baebisi Kabasele ye il faut leka asenga pardon. Bozoka ndenge zalaki. Ye il faut leka asenga pardon. Parce que Kabasele aza déjà na cuisine na bango non. Kabasele siko alingi asala ke non abenda pe bijou la reine. Akotisaki dossier ya bijou. Baebisi ke non ye il faut asenga pardon publiquement. Nako senga ke non asenga pardon publiquement. Ezaki po basa nini ba humilier ye. Yango na lobaka dans la vie hein. Ezala ba makambo mususu hein. Soki so salaki. Olo senga mokili pardon. Bima ke osenga Nzambe. Po Nzambe akoyeba ndenge ko bundela yo na ko confondre batu. Beta ko ke ko senga ta Nzambe pardon, Nzambe libiza. Kabasele tango ba yebise ke non il faut senga pardon. Ah, ba moko ke mango bengi la reine. Ba lobika ke non, soko sengi pardon publiquement, ba obenda yo okota. Pourquoi bango baza bato intérêt. Vous comprendre? Bango baza bato intérêt. Bon soko za na lobaki yango lobi, muto intérêt za mayele te. Muto alinga ko vivre na baninga na intérêt, azaka na limitation. Kabasele tango ya yebise bongo ah kope fungwami naza na choix te nasa nini na lekalanga na senga ka pardon ezaki na propre volonté na été boyoki likambo ngo ndenge ezalaki après tango abimi wana bango sikoyo ba réussir kope na bango ya koloba kino ba humilier sikoyo ba kitisa ye kitoko. Mais si ma pardon ya ndeko na biso afingami bota niveau o ya koloba ke soki yesila azui ye pembeni atie pembeni na ye akotisila ba casting na ye carrière asila esili. Nani abimi bolole, nani abimi zoba, nani abimi na ebité, ça fait la honte. Nga likambo na osepela nango makasi. Bomoni likambo yo lelo batu ba comprendre ngo te plus tard lisusu ne batu ba comprendre. Po bomoni ah batu ba dimon ba comprendre que ben viatina batu te ba fingile batu. Bandimi eloko na ya ndenge ka basele na bijou ba confirmer ngo ya koloba keno atinda abiso te. Siko ba se moke na bango ba seki bango osaki atala ko ba ofuta bino te.
c'est-à-dire qu'il y a talako encore qui sankara oh bango basalaka bazalaka pays nango. Vous comprendre, hein? Tout ça la mission analyse, c'est pas moi. Ceux qui beaucoup se moquer, beaucoup se kana bijou ya koloba ke non. Tanyo so bima, ba nenyo so sala na musa. Oye koko ma sankara. Ba ofuta yote, ba futa yote, ba futa kayote. Vous se moquer na yi. C'est-à-dire que non bino ba futa kabino. Bon côté bandeko. To solo la kakate. To côté na penser à bateau. Bango ba futa ka bango. Lorsque ba bimaka, ba ye ba fingi Belleville ba silicie. Ba ke ba luki ba audio c'est-à-dire ba za payer pour ça. Toko loba nini bandeko, toko réfléchir bongo, toko penser bongo te. Sûrement. Pour ceux qui ngai bango. Lokola ka ba selena bijou ba bimaki ba lobi ke no to sala ngo kana volonté na biso. Ba kotsa biso na ba film te ba futa biso te voilà. Parce que c'était plus l'intérêt. O ba bana ko pemeni ya Belleville. O ba zangi. Parce que soki bino pe kuna ba futa bino te. Bonye bo zape likambo ba futa biso te. Po bino ba futa bino. Po boya ko seka. Ka ba sele ya koloba ke non bo ba futa babane ko futa bino te mais bo sa musala ya punda. Bo comprendre siko ke non mama loketo a futa kabatu po ba ya ko finga. L'état etale la biso makambo yo. Marian Tumba wana kuna. L'état etale la biso makambo yo. C'est-à-dire que non les abakwiti ndenge babimakana ko ya ko finga ba futa ka bango. Boyebi ke non ata lelo likambo ko na tribunal. Ya koloba ke non ba communicateur ya ngambu o ya ba communicateur ya ngambu o. Belleville ko gagner procès déjà. Pour munoko elobaka mingi, ibetsaka pe libako. Pour ceux qui Belleville abane ko futa kabasele abane ko futa la reine. Belleville aligné ko protéger bango tinati. Wana il fallait boyer bango. Ceux qui Belleville abane ko futa la reine. Abane ko futa kabasele. Anga protéger bango. Oh et sengote. Heureusement. Heureusement abane ko futa bango te. Parce que sur les réseaux sociaux ça la katinda kabato. Heureusement, il y a un tal lelo à baquet tribunal. Ba prévisa. Pour bangomi balé ba tomboki oyoyo. Ba bimi fipe matière. Donc Moussa babande ko sala wana. Belleville babande ko tchal abande lisu donc abande ko tale la bango. Bino bokanisi que non lorsque la reine abane ko bima ko finga. Ezaki muto chaye maluba na munoko te, ezaki ye moko. Ko na ngamba Belleville. Belleville azala bandeko. Belleville azala ba fan. O peut-être ba fan o ba benga kai ba epise que non talabo. Bijou abane ko kende nango mabe. La patronne Poutine a pekisi à Lembi. La preuve est que non, communicateur n'est pas so yakin. Donc groupe nae ya communication o atambola na bango, balo bango. Façon télémela ka bango. Siko yo ba simbisio touche elobi ata 7e bagarre. Ozaki muto ko salango te. Vous savez, vous savez, l'angoté.
que les ceux qui si la salle ya mo ka tiena film à décevoir ba fan il va pas les ba lela na taba biso la reine ba taxi ba mai biso ko ba mo ici là a juste je rien à tiena film au décevoir ba fan carrément sur la tiena si la carrière ici comme na émission si la carrière pas moi il avait si là ba bailler carrément sur la tiena si la carrière ici comme na émission si la carrière pas moi il avait si là ba bailler carrière de bijou à sali à soutenir ka ko zamuka la pe na ba niveau bijou la reine azala kana ngo akora ko se rabaisser tia comme chose mukala ya belle vie trop bijou la reine azali ki mukala ya ofele ya ofesha et puis tiki na ma mère et bébiseli na musala et bébiseli na communauté azala communauté ko ndima ile société parce que choka ki communauté nyonso et ça ben je muso fingi ko so fingi si la mais au toucher communauté nyonso. Et c'est la même insulte pour ce qu'on finga. Au fingi mutu moko mais ezui communauté nyonso. Mais réflexion moko ya bien te. To ki pa itozonga. Réflexion moko ya bien. Yango mona katolobaka ba pasteur okoye ozote ya batu kuna liboso. Mais mate ya oyo ozote ya batu yo salela. Bandeko ba pasteur ebele. Auzana cher azote olobi awa penza. Mina mama te ya nyonso wana ya tei na kati ya za na kati te. Asalelaka mate ya wana te oye moko azo kopesa bato. C'est pareil na bandeko oyo. La grande famille beau aimer beau partager pardon. C'est pareil na oya lobby. Alobi eloko moko eza bien parce que bango ntango babimaka bayaka kofinga belle vie bayeba ke non mafinga na bafinga belle vie etushaka communauté nyonso. Bomona eloko na yebisaka bino na lobi ke non diable soki akoti na kati ya mutu alongolaka nanu mayele. Mayele o kaka alongolaka na kati ya mutu. Soki boyebi ke non, lorsque bobimaka boye ko finga mutu et touchaka pe communauté, alors ça peut être pe occasion. Yango moni na baki ke non, bandeko to salelango analyse na sens ya bien pour na bongisa musala. Bijou déjà ndenge azawana asa simbi na ye mama na touche. Bino moko finga ye ya koloba ke non carrière nyonso sala oye ko suka mukala ngo ya ofele e mataki okitaki. Non. Bino boko loba bongo te. Il faut bijou asuka ndenge asuki wana parce que batinda yete asala ngona ba propre nani na ye. Siko bino bolingaki asuka nini? Bino musala bozo sala bozana nini oya kofinga bato. Na oba ofuta bino po oya kofinga bato wana. Je crois esunga bino te donc na ebite so bosomba ta lopango. Ete ya nde bino, ete ya bino oyo esali bijou, oyo komedi bijou. Elle n'était pas envoyée. Ya kosala ka misala nyonso ya bande kosala ya talaku. Wako ya kisankara. Bayebisi bino no mutu soki ozosala mabe. Oyo ozo seme ndoko récolter, elle a récolté. Oyo abandei ko seme yango oyo a récolté. Bino bomona ngoma, bomona eloko lokwa magie ndenge nini. Mutu ozo ko finga. Ozo lifuti nango na ndenge ya bien. Non. Soki oza mutu oza na sansa ki bo mutu te oza na bonzame na kati na yote ndoko futa okofuta. Soki oza penza mutu ndoko pesa mutu mbongo kende no fingila nga bato. Mais Belleville ne faisait pas ça. Likambo ya kaba selena bijou. Eza kutu na tête ya mutu moko te. Parce que ezaki na ba propre volonté na bango. Ezaki na ba propre volonté na bango. Ata yo ndeko zoloba. Oyebi batu combien oblessa. Soki tokoloba kana to lobana na biso oblessa nanu
belle vie oblessa bafana belle vie oke kuna oblesse lisusu na communauté ka ndenge ozoloba ke non Bijou ablessa afi abima mpona kofinga mutu moko mais ablessa nde communauté nyonso pareil avec toi. Lelo ye o Bijou atele ngani Bijou atele ngani mais na yebi lelo te lobi te boko finir kana ozwai siko batu babandeki kozela nini na kisankara oyo Bijou abandeki kosala batu babandeki kozela nini Belleville asomele lopango. Détrompez-vous penza ye eza temps à récolter oyo asemaki bino bobima bo féliciter Belleville ya koloba mama bano kanisa kino bano futa bato oyo nzoki ezaki ya ofele bino pe bobibi bozo sala ba sortie médiatique ya kolobela bango ke no bobimi bo perdre batana bino ya ki atala ku ya ki sankara bano futa bino te. Belleville azaki souple. Nga eza esengo. Ya babana koloba Belleville afutaka bato bafinga bato. Kaka yo bimaki awawa. Ya koloba ke non, tango oti na message pas Delta na Côte d'Ivoire. Ya koloba ke non basali ekiri pour détruire Sila. Pona boye, babiloko ngo bana koloba. C'est-à-dire que nos besoins se contredire bino moko. Nani asali ekiri pour nous détruire cela. Mais bino moko nde bozo sa bokanga bokenda koluka ba audio, bokenda koluka ba matière kaka bo faufiler pour na osala nini pour na ko nuire bato. Tant bokenda koluka ba audio boye bo memi yango sur les réseaux sociaux pour ba nuire bato. Boyebi combien bobimaki awa bosimbi personnalité ya si péché na ba audio. Boyebi batu combien na communauté bazaki touché. Ce qui peut-être bino bafutaka bino bozwa kosala musala bien, it's fine. Mais na yo, na bino, na ba Bijou bino nyonso boza kitunga moko. La grande famille bo aimer pour partager. Famille Libota, toza wana toza na film na biso tozotala. Na Belleville télévision. Na titre ya traumatisme. Tobandaki déjà premier épisode hier là. Alors please. Etalami nanute, etalami te. Ba on a batalité lelo bozo ata ya kotala afti avant 16h30 pour tout kuta na bino na deuxième épisode. Bon monike injustice oyo ngana yaka kotelemela nde yango oyo. Ya koloba ke no carrière neno sasali. Asali ki atalaku ya ofele. Bafuti à la monnaie des singes. Batinda ki ete à récolter kaka. Binope un jour beaucoup récolter. Boye ko pesa muninga, boye ko se moke na muninga, mais bino nyonso boza na kitunga moko wana. Belleville naza na communauté te. Mama Loketo encore si la mde azana na communauté. Soit disant soki babendi pembeni ya Mama Loketo carrière usani ni
carrière ekosila lelo soki si la salle yango ka tie na film a décevoir ba fan il va fan ebele ba lela na ba bijou la reine ba taxi ba même jusqu'au ba moni si là a juste bijou la reine a tie na film au décevoir ba fan carrément sur a tie si la carrière ekufi quand comme na émission si la carrière ekufa pas moi il n'a pas si la ba baye carrément sur a tie si la carrière ekufi quand comme na émission si la carrière ekufa sikoyo Bijou la reine ndeko mwasi eza moment moko ya nzambe apeso siko temps ozongisa sansa kibomoto na kati na yo otala peut-être ba valeur na yo ba valeur na yo moko ola musa ba valeur na yo encore sokola ba valeur na yo tala ba valeur na yo na minute oyo oza muta ko nini parce que kabasele asimbiso touche kabasele asimbiso touche et puis ndenge oza artiste moko boye il faut travailler mingi po bino bobima na bino na ba producteur nde babimisa bino mais boyebi to banda koluba biloko mosusu ate na ko jouer oyebi ko jouer te ata tango baoloba wana baoloba peke ayebi pe ko jouer te na moni pa ko pesa pe makambo na nani te na biso na SBT tout ça aussi ça compte non. Alors Bijou la reine eza moment ya o réfléchir sikoyo tala ba valeur na yo luka o s'en sortir siko na ndenge moko boy parce que yo moko bambani na se yo moko penza o bambani o epesi propreté bandeko no basi baseki yo bandeko mwasi badongoli miso pardon eza mabe te kosenga mais il faut kotala osalaki yango mpe na ba propre volonté na yo te bayaki isusu nde koya koyebiso sala boye longola kaka soni et voilà ba retomber ki yo pembeni ya mama loketo ki obebisa sous carrière bato bakoyina ye allez-y comprendre ya koloba keno Belleville alingaka bato oyo bafinga pembeni na ye te merci na moment oyo ya kabasele na Bijou basungi nde Belleville alors bandeko tokutani ba bon dimanche bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.